nakobundela yo yaya na marke nyonso nakobundela yo olingaka nini yango lisi musongo na somba ya loba soki olingi mami kalume didi monadio nakozombela yo bisikuiti na bombo miemanga na mokongo bebe jina ikali sheri yoza motema na ngai yoza mabanzo na ngai aza kokobar en tout cas kokobar yene mutu apesi fere makambo po fere apesa biso opportunité lelo rise agola aza na media obengi mpe rise agola oyo ozwa ye na maki azo travailler wana aza kokobar donc place oza na pesi yo bambota trop longoni na yo donc Igo de la Forêt Koko Nangai Weranson donc yango wana ko www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele ça dit ko forcer comme chanteur et ou tu as déjà même na palin au moins no rosa to bi tenga fona ko maka musicien nga fana ko maka chanter te nga fana allons-y po continue tu ba produit ba nini donc yo comme no musicien na muto nzamba pesa likabo wana kuta comme ko kama ko motala mais musala ngoza ya ngai mais oyo bazo foxele nga yango kaka ya ndenge ya bovoma donc to ke no ka bongo donc yango wana donc otanga me chanteur te luka musanga mususu l'ambassadeur to sengi mi bali lisusu donc naoki marankini te mi bale kaka bana poto boyoka l'ambassadeur Riz l'ambassadeur azo panza to le bien émission kati Riz l'ambassadeur voilà azo panza oze émission kati azo panza apesa biso déjà deux litabisi su ya mi bale ba chanteur basé belé chanteur bazane belé donc belé donc laisse-nous la mission on a mis na ko kalanga otanga ba komona bango te pona omona inutile te mi baleka que ça on peut on se tika le wana oye ba isuste donc matadie jani en tout cas boluka bulo mususu po yemba bien te boluka ma musa mususu po biso ne musala ngo pesa mela biso nana ngana posa otanga bato mususu te mena ebi bango mena bosse na nga bango donc boluka musa mususu donc et ça là bien biso ne to ba chanteur to sala musala pona ba fanatique ya Shetani gola mais le roi na longo nanga en tout cas bo foxer bo commissaire sur place ngana no comme ça fait rigola Riz l'ambassadeur est-ce que vous biso bando vendez pas faire rigola problème de jeux on a musicien ta moko et pas faire rigola rien bien ata moko ata na émission na awebisa on a et puis ngata on a côté mouvement na tikala aux suspension te na tikala aux suspension te na swana na mutute na finga mutute na respectant mutu tout babiro na mso bayebi bani na Vasco Mabiala Blaise Polo shinani nani Guilema Fakala bayebi Riz ya gola swana raté na répétition soyé et coquille na répétition avant soki temps coquille na benekis na salle musala so répétition sili na zongi concert na zanga raté donc na respectant musala na ngai kaka ndenge zalaka donc yango wana quoi donc nazala jamais rankine na mutu moko boye na kati ya orchestre et puis faire rigola et birisé et belé bazana bazwa ba deux suspensions bazonga mais nga bana na sala na côté orchestre 8 yango na tikalo zo suspension te donc avant na orchestre na garda dignité na ngai pas présent na ngai ti lelo na talela na mona ki no te sur hasard reconnaissant en tout cas fala pesa ngo opportunité na moni ezoya te en tout cas te na mo il faut na bena nzoto na moni nga na bena na nzoto en tout cas yango wana quoi non ça na nga carrière na nga mususu na orchestre ezoya boyo kaka oyo wana na orchestre mususu sko fuade donc c'est ça l'ambassadeur on web c'est que non na 8 ans au sali na orchestre Jet Set ata bolamu ezara nango asali bo mabe mais bolamu ata moko ozo ibake no ozo na zanango c'est grâce à faire rigola
Mais bolam oyo faire salangai o ngana moni ezaka ko bimisanga ko bimisanga na ba média na ba vocal ba ko bimisanga parce que pe na sala ba fort je comprends so na to côté studio senti so na beti vocal donc mutu oh donc à côté so na lati na beti na bimimba moko donc a so ba 5 minutes tende ba chanter so ba 5 minutes 10 minutes na kata cabine na banda la taille casque pour ça vocal problème donc là so na ça déjà na vocal na ça la improvisation té na ça la déjà na ba vocal donc so na côté ta na côté na bimi na donc ba vocal tout na sala et ça l'improvisation té de ça ba vocal. Donc, si on a une improvisation, bon, on a habité peut-être qu'il y a un orchestre, mais on a un vocal et belé. Donc, master, donc, baebi na bango ndenge bandaye koleka ndenge tozalaki donc nazala so na koti na bimi mbamoko donc yango wana Rizé l'ambassadeur Yebisa Bisso et pas Ferry qu'est-ce que j'avais dit ils ont 33 titres Yebisa Bisso na 33 titres wana ils ont combien de vocales? Bon, on a 4 vocales, mais selon conjoncture, on a fait. Bon, on a eu un résultat, on a disque, il y a des vocales. Si vous avez un peu de bateau et bimi pété. Bon, moi, tant que ça, là, studio, peut-être, les alaranines. Tant que nous avons un vocal, on a CDT, balongo liango. Donc, sauf que nous avons 4 barreaux et raté. Donc, nous avons des chansons, on a des vocales, on a des vocales. Donc, des vocales, il y en a un vocal, Nicolas, un vocal, à venir. Est-ce que tu as un vocal? Oui, nous préférons un vocal à venir. O façonné nga liboso bambanda nangana posana yo esila katena lolemo pona lila yo bolingo yo zo bomanga joele muya na lembi nzoto banche na likolo bakoyemba kembozana na sena yembeli onze mwa melodi ya ya bolingo yo zo bomano ngai na lembi nzoto façonné nga liboso bambanda pichu posana yo esila katena lolemo pona lela yo bolingo yo zo bomanga joele muya momo makoso libala yanga na yo ekosila lelo te engi bakwe na Fabrice Poluka shikoma bele mame donc vocal na tie yango wana na otia sous vocal moko na nzembo Nicolas moto moko ya matelinga na mokongo na ebi epa ya uti te alobi kombo na ye ya gola azoloba ndeti yo azosala ndeti yo azobina ndeti elastike sheri yaka yaka kosala ngai sheri zonga yaka ninel on a deuxième vocal na tie yango na profiter pe pour na pesa l'été chamagé mambo théâtre Christian Dior, Lolendo, Bambo Théâtre. Moi si moko na Paris. Moi si moko na Paris. Do Bambo Théâtre place aux allées. Malgré tout sur la sous-té mais benga et ça la bien. Majema, à l'été chamagé Mambo Théâtre, Christian Dior, Lolendo, Mbo Théâtre, Derrick Dior, Mbo Théâtre, James Manzanza Chibambalo, Mbo Théâtre. Rizé Agola, Yebisa Bisso, Naba orchestre, Onyos Tozomona. BCBG, Maison Mère, Orchestre Fali Poupa, il y a Fabrikas Métinois, il y a tout le monde fait pour faire aucun de sauter. D'abord orchestre wana, tout le pays a Kofi Olomide. Aux autres pensez aucune place ni. Te même ma mouvement moni secret nanga na rôle ba on a TVT. Na rôle ba on a TVT wana mama kati, wana faut tout héritier vous ça. On a faut tout héritier vous avez ta 6000 bureaux. Donc yebi makambo esala mona minute mais bon soir résultat bien bon yo makambo plus que pas faire rigola. Donc boyoka ndenge makambo esala non c'est lo moko boye na bimisate c'est ko na bosani héritier watana bien o ki ne pe kuna bon héritier aza leader nanga lelo place aux na peso Bambo Théâtre leader disque ça va nazolela
nasali nyonso sheralingi na yenga te o shera komisinga komele saranga maya miso soki baboyi yokolela te nalelisa yo motema ezoke luka solution ambassadeur omembi biso nzela bien mondo osali bonga mpe nazosenga yo sikonga nasengi yo nzembo moko ya orchestre tel oyembeli biso kaka parti nyonso te memoni ntango nzembo ya président na nga héritier watanabe naoyebi yango ma bien te donc tellement côté wana donc on doit travailler plus que cheta gola cheta donc nazalema na temps on travaille vraiment nzembo ya baorchestre mosusu te ata ya kala baorchestre notanga ata banzembo na bango ya kala toyoka kaka ndeti nakende ti epa fali pupa na mituneske eza se yo bien bachange moto donc tellement que faire à côté trop. C'est vraiment risé l'ambassadeur, tu as vraiment risé l'ambassadeur, tu yoka ayokba o nini o amoni o nini o subi o nini pe place azo kende. Tu as risé ya gola. Ming ne banzemba ko konanga we ranson. Place on a pèsé au mot trop Igo le roi de la forêt. Tu comprendre yo. Tu comprendre risé ya gola. Tu comprends risé à go la place au même abisso. Omoni wana koko na ngai. Même pas faire retourner yemba banzemo maison mère. Donc wenge vraiment zali. Le wenge en tout cas zaya makila. Sauf que non orchestre ba 5e génération hein. Ba na ba streetir na bango. Ba on peut ba na ba wenge po parce que ba wenge tout eza ba wenge miki wana. Donc au grand wenge vraiment wenge neza pas Igo le roi de la forêt. Tozo komisaye par rapport que non azako konayo, tozo komisaye par rapport que azako kobar en tout cas kokobar yene mutape si faire makambo pour faire apesa so opportunité le risé à gola za na média. Au bengi pe risé à gola ozo na maki azo travailler wana za kokobar. Donc place aux na pesi bambo ta trop longo na yo. Donc Igo de la forêt kokonangai we ranson. Donc, c'est l'ambassadeur. Oui, c'est absolument la musique qui se contape dans la musique. Qui s'existe à la mandole, qui s'amuse à travail. N'a sali succès na simbikiste. Na sali succès na simbikiste. Mais na concentre ensemble ma case. Na prière trop. Donc on est même pas pasteur. Donc na koma vraiment na nzambe to vai na nzambe to solo la nesta longo na okasa fike ya to solo na ngamo bo moto te nzambe donc nzambe na ibi ngabité yo place na sa te longo alongo lingamba moko atiki ngana zana comme ça na oluke l'orchestre donc son nzamba pesi inspiration orchestre na les ressources na TV na lo batala ngai boye na zana orchestre boye l'ambassadeur toloba cause ya il y a un départ, il y a un musicien orchestre. Ils allaient trop dire quoi. Et ça que non, pardon, le président et orchestre, Bozoyo Kanate, ou soit le président orchestre mal entouré. Peut-être par rapport à yo, yo le banizaki mal entouré à président, ou soit président de Abandek ou Vanda de bien tenayo. Mais maintenant le bas, mon net orchestre na biso, ils ont un bureauté, yemoko, yemoko faire golanda ibi maram na ye nenga sala. Pour mutu déjà, ceux qui oso neti c'est chez nous ça la Vasco Mabiala. Sauf Vasco ça maramnae ils allaient déjà et où t'as l'écolo pas faire yemoko. Donc bureau en tout cas azane na problème teza yemoko faire gola ou soit président bango mongo mbasala maramwana que non te mission longo donc baranki na bango na ba mission soit problème na yena chanteur na ye soit ba okani bien te soit comment au moins que non ta chanteur amoni que non ah ça va bon nga na mona na Alexata na longwana nga na kenanga orchestre na kende. Na rose à la calme, na rose à makambo na zoluka. Donc yango na ezala ngo bureau te, ba bureau ba bato bureau ba na bango ba innocent. Ba na bango makambo te. Po président déjà na orchestre so habita sala boy. Tala sala boy bureau ça ni. Bureau fa sala kaka. Ou soit ce qui bureau tam so bureau te mutu moko na liste à voyage. Président Longo li bureau lo ba. Ou soit le président Thier, mutu moko te na voyage. Bureau yo déclaré que non atamende ni otie mutu wana te bona mutu wana fa yemba mutu wana fa kendo soit mutu wana fa zala. Le président Thier était. On a ce comme problème mais ça le président na artiste yemoko. On a un problème ya bureau te. Ça problème ya leader.
Rizé Agola, au groupe c'est son idole non la musique Zanan. Ferregola. Ferregola. Ni pour ça que vraiment ni n'est que non choix wana, ou qui n'est pas Ferregola Zalani. Ferregola c'est un bon Aza grand chanteur, Ayembara bien. En tout cas, Aza idole ya bato belé le lo bazo bimana Congo na ma musique, na surtout na chant. Donc là déjà dans le monde il y a une émission moro boto salapé, on va déjà faire tant Azala qui na Wenge. Clan Wenge hein. Et donc on a temps vraiment yoka et kaka trop, même dans l'animation, même dans chant. Tant à Yesu Wenge musique à maison mère, na bande ko zara temps yoka et tiens au salapé les marquis à la ikei pa na ye moko sal maram na ye ngape au sala ginote na moni bon capacité o na zui caché ya artiste o funa kende na sala makampa na ye na tala pe résultat na ngai en plus tant na zui idole na ye azala ye morote avant na ke pa na ton vandi na zui temps na travailler les sous na zui pe ki bongai na tie na bendi souvenir na nga redi ya mise place osa na pesio bambota trop wana zali ndiaka na marambo ya chant deuxième voix na juste sous Serge Mabiala na bendi na juste sous Soleil na bendi tant na osang sabango na juste père na so madilo système na osang sabango toana na yo tsabango sko na ligne na ngai moko yo mone pesa makambo ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngana zolela ya didi monadio moteme zobeta misozo mona soya lole mona ngai opesi yango epa ya nani yakato baluka na mabelelelelele yakato tanda liputa to la Gaël Masimango bolingo komelinga malere nzambe bengano ngayo fulanga na boîte noire cheche makanda ngarize ambassadeur na leliritse ya vuza polo vena yo yeza kolengisa ngama boko quelle inspiration hein na soit terme ça vocalo donc na soit terme ça vocalo ti ba nini vocalement kuna bossa ngo Nako bundela yo ya na marke nyonso nako bundela yo olinga kanini yango lisimu songo na somba ya loba soki olingi mami kalume didi monadio nakozombela yo bisikuiti na bombo miemanga na mokongo bebe jina ikali chéri yoza motema na ngai yoza mabanzo na ngai appelle depuis les États-Unis ba vocal wana vraiment et sali bango plaisir Rizé Agola tolingi to ebali susu ezana ba orchestre oyo ngana otangelo kombo ezana ba musicien bazana kati orchestre wana yosko oyebisa ngai ba musicien wana soki aza mabe ayembaka mabe lobi non ayembaka mabe soki ayembaka bien lobi bon ayembaka bien eza déjà tant émission za kati tant peut to komeza tant ya kati tant to so esko ma solo ya kati yango to yeba ba vérité oyo nyonso za yi caché oyo aza faux azobima faux et pas Rizé azobimisa faux ou aza faux Eza bongo. Rizé Agola. Ce totali, to balina ne pas Ranson. Nicodème. Ou bani par rapport na. Nicodème m'aimera bien. Salam sana bien d'ailleurs écoute ta donner recevoir ça va et quand même beaucoup regardez. Donc ils ont déjà capacité artistique donc moto alaxi œuvre et peut simbi. Donc faut on dimaye. Donc ndetinga salara donc ndetinga le roi rata ba vocalité en tout cas so boying en tout cas atanzamba osepela na wote Nicodème ça va Nicodème même bien Riz Matadien bon on a déjà il fallait pas à chanter il faut ça sous Gianni Pacha non c'est le moment na sola déjà Gianni Pacha ngana bien ça danser abinara il fallait pas. Mais orchestre on est là qui faire aza formateur a formé yangwana moyemba yangwana il faut te féliciter sur leader on a fait rigola pour ça vraiment formateur pour Olobi Gianni Pacha ayaki na boule azala danseur mais c'est la formation un leader a tel que non à quoi Mbappé ma formation chanteur ndeni ouais pour c'est quoi comme chanteur bon bon ceux qui demandent ndeti ceux qui chanteur déjà oyebino oyemba te mais ceux qui déjà entourage na bateau bayemba bien oyemba no bien et alors joueur mob na baxa
azana e footer a uteta mususu vita ou soit imano soit de renaissance bana renaissance na pesi bino mbota trop olobi renaissance toujours donc il y a le joueur mort boyé soit a vraiment un talent na terrain mais obeta na Barça obeta na ba Lionel Messi bunda ne obeta ra bien ils appellent un joueur mususu place ba jogo baza qui footer ne bima ka ces alara te Mexico qui footer ne bima te pour obeta na ba grand joueur obeta na ba grand joueur donc faut alandara lokolo mais so tiki ye moko na ba ninga na ye wana en tout cas à footer kaka bon c'est quand na terrain toke c'est Chiquito c'est un bon chanteur Chiquito aimera bien Chiquito aimera bien plus aux appelle so bambota trop Chic Beckham bambota trop bon chanteur toke ici ko na orchestre bon tozo 5 sarara et pas wera to cheli susu tozongi pas ya Tade de Montikil Tade na banda koyoka déjà kala Tade ça va aimera bien Tade bon chanteur ouais aimera bien Miel de son bon chanteur bébé Bouchou et pas Fabricas aimba vocal ni non bébé pas aimba vocal ni non il batté yo artiste aimba vocal ni so il se rappelle na vocal ni peut-être dans son royeba non il va péter vous avez bébé Bouchou bien aimba vocal ni be rappelez na vocal na etenga na ebi vocal na donc na ebi Bouchou te mais so rappelez na vocal na et bongo 10 match vous avez pas faire et pas Fabricas 10 match acoustique na ebi vous savez ça vocal na ndambuka ka 10 match distance eleki ba Mathieu première ya mboka Congo yezalaka yo bébé na ngai mema tana kebulo nzoto ya pamba bolingo na nga donc on est bien noté vous comprenez ngai talara ba vocal ya mutalikolo na ngana deuxième fois donc mais acoustique de ça match to imani dia pas soleil to bosane pas soleil acoustique aimba bien 10 match mususu yo wana siko o orchestre na bino 10 match ndenani 10 match mao comme 10 match 10 mao comme 10 match mais nga déjà na annonçara o maperize ya gola nazananga 10 match on m'appelle aussi guerrier fétichero wana na ba 2000 ballon 2000 combien wana ballon 2000 fétichero na kosenga na ala oyakela yo Jésus abalola yo motema teo abalola yo mabanzo teo kabela kambana nanga likema na poso oza moto akala na ngai oza motema na nga Vous avez gola tolo ba que non musique est vraiment passion pour na yo. Obini ni na wo musique est passion. Donc normalement donc musique ndenge zana en tout cas ngana chanteur na kufa musicien na botama chanteur na kufa rapper chanteur donc na ozela tana ngai makamna ngai tout donc tikala ka robeta musique donc nazana tana ngara mama musique na musamso na rosate musana ngaza musique. Vous avez gola conseil ni au pesa faire rigola. Conseil non pesa ex-président ngai bon ya dans président beaucoup de respect et pas naé. Aza leader aza président fois azala na rolo banini azala na autorité ya ba leader ta que leader apesa ba opportunité na bateau nyoso batikali wana ba osamusa na bango bien en négligeant ba bon chanteur te pour nga moni le rôle peut-être dans zwa qui tant na raisonnable peut-être leader nanga bablo na osala azo linga ko comme sanga na point na été peut-être tant mususu plus tard azo canceler nga mabe ou soit comment mais ezala na ngo bongote nga ezala na posa na samusa nanga na koma place ya zo linga biso to koma quoi mais là on a vraiment mona bat mususu ba comment se retrouver nango bon c'est pas grave ya nango mabete mais en tout cas faut payer opportunité na bateau ba samusa na bango bien ba oleka na bango yote ba oleka yote pour vous faire rigoler déjà confirmé aux meilleurs chanteurs d'Afrique jamais ba oleka yo donc payer opportunité bana bateau ba vivre bien
ba famille ba hôtel ba ngonde tingai vraiment lokwa na mona nga ça ne va pas na longo na nga ba ba tika lona en tout cas et ça bon makambo et vous allez bien pour la carrière na yo puis en plus pour batupe au bazo landa yo na ba fanatique na yo en tout cas ba ko ba sus ko pesa au valeur quand nous ala grand chanteur parce que muto azapa na yo atazoye manenge nini otikala ka koleka ote donc yango na conseil nga pour Rizé agola bolamu ya faire ezani bolam otunanga da question na bolam affaire egola eza denga bimisanga Rizé agola comme ça lelo na point oyo bat pe ba komi ko yokanga donc bolam na yango wana Rizé agola tolo bakeno ozana mwana bon Rizé aza père de aza na mwana moko bébé Brian ana Dubaï aza na l'aise entre temps so makambo kitoko moi tout rebeta mona ba côté kuna Nathalie Lifanto nozongi kande zala siko par rapport ya mwana est-ce que lelo soki mwana ye penza boy papa na ina sala musique conseil nini opesa ye est-ce que vous permettre ye to opekisa ye mwana nga so nga sa musique na boya te mais a sa musique na ba condition moi ya bien donc souffrance on a mona lelo malgré ingratitude de l'équipe trop orchestre na outi de no lingate plus tard tant mususu ngai lelo pe na komi leader na ni rolamba bana batu ezala mabe donc moi na ngai akoyi kozane pe chanteur ou soit musicien moko boy mais na ba condition moko boy ya bien quoi donc c'est ça ezala mabe teza musala ko musala nyo stunde ba muta leti ba to mona musala ke musala ke ya zongi pe na butu ne musala ne na répétition na ke tongo 10 heures na ke ti ine 3 mais na rien et na rien mais na bi ke no terre foot mais na zeli na lembi na moni elo te moni nga na longwe ya wana obete lo mo boy na longwe ponga na kokite wana no de gege na longwe ponga na kokite Rizé a longwe po akokite na tela kiyo motema na tela yo motema tumbaranga ibunderanga o yaya na tela yo motema nzembo wana toyebi ke batila nzambe motema yo siko motema no tia ke pas faire egola Jésus de nuance tondeni mama nzambe et puis tout le monde nzambe na makambo yo aux inspiration ezaka na sala kiango kaka pona ko eza interprétation na interpréter moto na changer car moi systématique quoi donc na longwe ponga na kokite wa ozanzema Moïse Mbie no na longwe ponga na kokite eza no inspiration donc nzambe kutu loin de là nzambe déjà ensemble avec tongo avant la prière de nzambe langa do ndera ba to na lipamboli donc mon peuple au bana monde entier bokanga ngote pardon Rizé l'ambassadeur aza chanteur na bino aza ma chanteur na bino en tout cas bozwa temps bozelaye na orchestre zoya en tout cas nazo kende na orchestre oyo boro sala de cité boro yoka bilora bien boro yoka bilora bien rande sala donc yango no Rizé l'ambassadeur to lobakeno yo pe opasaki na lettre d'émission to yo travailler ki osale car lobika na mnoto ki ndemba la mo lettre d'émission non senga ngote non senga ngo pourquoi ngata na côté orchestre na salle demande d'emploi te donc na yaka orchestre na yé maman ko pa na côté to na moni simbité alors faut na longwa donc na temps senga ba biloko wana te donc na temps wana ezate wana ba procédure belé donc na temps wana te donc na boulé na minute to boulé ma mususu na maki na concentrer na zo yemba ba cha ya ba orchestre nyonso kolongolaka ya faire pour ya faire déjà bouché donc on a travaillé Fali on a travaillé nani héritier Watanabe on a travaillé Koko Nanga Weranson on a travaillé donc orchestre belé kaka to ba ke choix batunde fo basalela yo ou soit batu numéro za wana babenga numéro za na C écran babenga po ba pesa au choix oyo ko sala on préfère kunde batu fo ba pona na orchestre pour bato et puis bato ba la bonne musique o ba linga musique
ba fanatisme te. Donc ba fanatique te o balinga ka ke non te ba c'est la qui fanatisme te. Bato bayokaka musique ya bien, bayokaka message, bayokaka voix ndenge nini mutazo yemelela. Donc bozwa temps numéro nanga ezali code mboka. Outi code mboka 081 23 99 243. Outi code mboka ya Luni Musheni 081 23 99 243. Donc bobenga ngai boebisanga orchestre na okende. En tout cas, ils allaient bien. Pour nous travailler déjà l'orchestre et tout. Et puis orchestre na okende. En tout cas, nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles. Il faut nous vendre. Nous concentrer boulot pour nous venir à l'obiko. Vous l'ambassadeur, si tout est bien, pour ça nous allons que nous continuer à ne pas faire rigoler. Pour ça, nous n'a pas fait rigoler. C'est la guitare. C'est la guitare. Donc nous avons poussé à travailler. Na travailler vraiment na yemba pour lobby ezala bien pour na famille na ngai pour na bana na ngai pour na libota na ngai mobimba pour na ba fano tout tout bavana avant na parler na ye azana posa yo ka musique bien donc yango wana na longwe ezaka ke non manquement ya reconnaissance donc yango wana. Donc, il y a un longue nanga, mais écoufélité, dans le orchestre, dans le vent, dans le melaka, dans le yembara, l'isussukaka, pour nous s'épelsera à binon des alakaka. Donc, il y a un non, soit tant nanga quoi. Vous avez la émission d'absolu comme la souka, émission 4 comme la souka. Ce que vous avez liloba souka, par rapport à l'émission d'absolu, ton message au qu'on lancer, ce que vous avez, ce moyens de l'oba. Bon, message vraiment exact pour dans le lobby de théâtre. Message yaka que non risé à gola na maki mondo yeboy ozonga na maki donc na yima na travailler azo travailler vraiment azo travailler car bana monde entier tout besoin ndanga azo travailler vraiment na ozo attend on travailler ba nzembo ya orchestre mobimba obino ya ba orchestre tout ya Congo bino boyebi donc nazo zilaka ba appel na bino bobenganga desko boyebi sangai orchestre nini ona ko kende na cachet nanga na timbre nanga na couleur nanga ndenge yo ken ko vanda pono sepil sabino susu bien ndenge bolingaka donc yango wana quoi donc c'est ça message nanga na ko lancer yango wana en plus nazo pesa bambote nanga ikaka na bato ba soutenir nga vraiment ba sala nga pona zala lelo risé agola vandi boy ma code manini James Kimbembi Joël Kimbembi donc garçon capable à solara bien na bo sanité Chalim Yeta, Patindombe, Kevin Vouza. Donc, la bonne sanité, moi, ça n'a Joël Mouya, l'été chamagé, maman Simoron à Paris, Mami Kaloumé, Londres toujours. Viens à Alain Kembela, Patrick Pakoré, viens à Kati Bogara Tongo, la bonne sanité, Ouaro Malutete. Bavio basala nga po bazala bango wana donc c'est ça quoi mo sanité Marlène Bissomo moi c'est qui toko choco frappant à solara bien Marlène a fait ça ba mota 3 places aux ali merci non vraiment na bo sanité Shadrack Kali moi ça nga Shadrack Kali place aux ali a fait ça ba mota 3 merci vraiment c'est pour aussi télé ma photo aussi c'est émission na biso na longwe ponga na ko kité Rizé à longwe poye ako kite Uko tandanga na pavillon nini yangwe Uko tandanga na pavillon nini yango Imaole oh mama michuro kotandanga na pavillon nini yangwe uko tandanga na pavillon nini yango Imaole oh mama uko tandanga na pavillon nini yango Imaole yoka bolingo nezo sekanga na lelaka
Yei ya kofi banyo ke swakate elelisaka kaka pasi na motema na moto yo lingaka Serge Bula olingi yoloba na ngano Fabrice Boluka na tuni ke swa boyo répondre soki oboyi na nzoto nanga bakolokota ngo na l'hôpital Docteur Kongolo bakolokota nga na l'hôpital Sheta Jésus kumbanga to kende likolo Gaël Masimango Fabrice Boluka, boss de boss, full boss, Don Béni, Babi Lubumbashi tombé. Merci. Tu peux si sous merci mingi na bandeko batali biso de loin ou de près na pesi bango mbo théâtre bandeko na biso ya diaspora na pesi bango mbo théâtre na pesi Christian Mpini mbo théâtre Yves Bavé Becker et Bongombila Baudouin Lobo Junior Capella Barry Manzanza depuis les États-Unis na pesi bango mbo théâtre James Ngobo Chibambalo mbo théâtre Derek Dior Christian Dior Lolendo mbo théâtre Majema mbo théâtre na pesi batu tout ba biso ainsi que ma fille précieuse mbo théâtre merci lisusu na cameraman na biso Steve Labe o to bengi na komo Eddie Murphy na pesi mbo théâtre merci à Souka na boss na ngai Lami Dovo et aussi à sa belle femme Maman Flossi la belle merci à mingi au revoir www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.